eza ida malamu fo osalisa teste ntango mobali aye azoluka mwana na yo ke baza mwasi na mobali il faut basalisa teste bayeba na mobali aza ndenge nini mwasi aza ndenge nini po mwasi mpe akoyela mobali sida mobali mpe akoyela mwasi sida sikoyo bokoyeba ndenge nini fo basalisa teste eza ida bien eza mabe te nasalaki yango me bakangaki mwasi na nga na sida nga nabimaki na nga malamu esukaki boni nabenga na mwasi wana te nabenga na ye loko ye na sida nga nzoto makasi tokozala bolingo ndenge nini tokabonaki kaka le même jour wana ndenge yango wana biso mpe na jeune fille chance babele biso so dala moi mobali kaka jeep nakuna makanisa te teste ala kutu te talika kute ngai sasa laolaka mbongo na teste ngai sasa laolaka mbongo aya balaka mpe kamba nazalisi na makanisa teste ana ezala nango te Valandi, et c'est une télévision qui vous a lu un bébé, il vous a été donné bino, pour notre peu téléphone à bino, pour na koyoka nini yango JM quand même mo kona lelo, to ebiete vous la kawana moi mingi na ebike na kotala la ngambo nini ya mairie kotala ba nonsi kalombo kotala ba tete lusamba kotala ba anima yo bazali wana déjà branché pour na kolanda tranche na bango kotala na ngambo yolando to komona ba tete mujinga ba vandi ba fidèle kaza na ngambo Afrique du Sud ba vandi ba kozela kasi lelo le 1er décembre ba lobi na sima ya caméra ya Rachou la caramel le 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le VIH, lutte contre les sida. Vous avez la caméra humaine, il y a Rachou la caramel. Quand on parle de Rachou la caramel, nous voyons directement Corrector News Télévision. Kassilelo, bandeko tozalaki wana tukiti na mabele na Kinshasa tukiti wapi précisément nanga bandeko na biso ya mbumbu pengiringiri longe kanto ya kozwa ba propos na bango parce que tu vis que bozali wana mwa mingi oyo ba kimaka mwa test wana ba bengi na kombo ya sida maladie oyo ebosani seki maladie oyo bosani tsaka le sambo maladie oyo et faire des esprits bato na vie basenga biso juste ko se dépister à chaque 3 mois pour te koyeba état ya bantu na biso kasi wana tukiti watoto ko bandeko na biso awa ya bumbu bandeko na biso ngi meto ko senga na bino nyonso to ba nyonso ba biki basala ka texte na bango ya VIH sida parce que somo commentaire toza wana to ko voter bango ba cadeau be pona bango ezali ba nyonso basala ka et puis ezate ko ko sa biso sala na texte te mona biso profiter to peso cadeau te pour Izine TV azali na ba cadeau ebele ba nyonso basala ka texte ya VIH après 3 mois ba open ba sala te de ko encourager bino bokende ko sala parce que Izine télévision azali ko zela bino wana ko senga na koloba mingi te na kosenga bino courir derrière caméra ya Rachou la caramel bota lolenge kani bandeko ba maman bilenge pe ba papa ya bumu ba réagir devant journée devant caméra na pendant journée ya lelo bon eza komi batela comme sida c'est ça non maladie ya sida il faut komi batela maladie ya sida tout le monde a battu kana ba test à dépistage pour na protéger la sida est-ce que il faut donner la capacité de lelo ce qui va bengi okende ko sala texte ya sida okoke ko sala oui non ke ko sala parce que naza d'accord na nga mo penaza sir na nga mo non le renier ça ba banga ko sala texte ce qui muta bangi parce que ye moko na kati na ye aibi katambola mbala monte c'est ça vous conseil ko pesa na bandeko oyo ba bangaka conseil ko pesa na bandeko ba bangaka pe bandeko oyo basali na maladie wana ya sida pardon conseil ko pesa na bandeko ba bangaka ko sala texte pe bandeko bazali na maladie wana ya sida ba bazali ko boya ko kozo bakisi na hôpital conseil na pesa bango soko za nango il faut okende parce que soko keye ba ko comprendre que non ozana maladie et kozala bien parce que ba peso ba conseil ou eko peso na ba peso na ba kiss pour faire vivre yo lisusu c'est ça ba oyo pe ba moni que non bazana bango nango te oza sir na yo il faut kende ko sala test et nazaka sir nanga so moi ba fille ba boy po ayebi que non aotambola malamu te azana banzele bele c'est pour cela ba éviter kango mais ce que za sir na yo mo ke otambola so tozana mobali moko ko kende afana bala madame na ngai to sala ki test te ça dit to putanaki na e na tout d'abord na liloba nzambe na kobanga nzambe na l'église après tangu ayoko zoase maboti effectivement na hôpital ba salaki ba test wana abimene kaka normal azali ka bien parce que to da den lika bien siko ko lo bazali ko mami biso mingi na lo banza mais conseil ko pesa na bandeko oyo bazali ti lo bazali ko boya ko se faire dépister lokola yo ndenge boya ki osalaki confiance na madame ko bala et sans que à se faire dépister ça dit bandeko wana ba chelika na nzambe a pesa muteloka mabete nzambe alobi
yaka pa na ngai eloko nyonso yango mposa senga pa na ngai c'est-à-dire ezala mwasi senga mobali pa nzambe ezala nga mobali na osenga mwasi pa nzambe c'est-à-dire ntango tambo na principe wana en tout cas eza difficile okutana na baproblème baproblème neti malade même nyonso oyo nyonso ya mabe nzambe apekisi soki oboyi kotosa yango yango moni bato bakutana baproblème tant okolo badépistage mingi bato bele bazali kosala illusion na coronavirus kasi toyebake non ezali kaka kose dépister mpona covid te bamaladi ezali ebele kilikili yango basengaka biso na nsima ya 3 mois il faut kolekaka toujours na hôpital mpona kose dépister kasi leo tokoki kolobela maladi oyo babengi na kombo ya VIH oyo bakataka na mokuse sida maladie makabato na liwa maladie oyo vraiment esilisaka moto loposo ya nzoto tokokutana na moko ya ndeko Jonathan awa pe tokomeka kolobela yango kolata tokomona bato beli bazalaka na difficulté ya kose dépister na maladie oyo ya sida tokoloba mpona yo pe dépistage ya maladie oyo ya sida elobelaka pe lolenge nini yo po se dépistaka lokola basusune bakendaka normalement nakoloba bosolo dépistage mutu nyonso asalaka yango te eza na bato mosusu baza kobanga peut-être akokende ya se dépister soit akoki pe kozala pe na mwa pokoso moke mais na mutu azali na prise ya conscience na mutu alingi nzoto na ye normalement après 3 mois faut akenda kosala consultation consulter médecin aluka ayeba évolution ya nzoto na ye il faut se dépister kapo ba rapport nzoto ezala ba makambo ebele mais vraiment bato ebele bakoma kobanga mingi vraiment basalaka yango te dépistage oyo eza vraiment pasi pour dépistage tout ce qui est que ça dépistage pour na yeza le rôle la neti alati makanisi ebele yo déjà aussi faire déjà dépister pour la maladie déjà banda obotama na ville jo sala yango pour la maladie ya VIH pour la maladie ya sida bon ngai na koloba pena bo solo pena vérité le kuta mabe na tikala ko sala yango te et puis na linga pe ko sala yango te obangaka ko banga c'est trop dire mais talakaka mamoise ebele c'est que c'est préservateur bon quand c'est préservé c'est trop dur biso ba kino to le baramingi nini nzambe ntabatela mais nzambe pas le béni mi batela ngapé nabatela yo alors normalement dépistage ça mabete na bato bala na biso baluka ba no dépistage ezali bien ezali koye bandenge nzoto ezoko rouler mais pour na ngai vraiment pour na lelo na ju bonne note na comment osala makasi na comme pe ko sala dépistage ouais lozi bonne note kasi parce que le quoi non sala yango te bongo lelo olingi obala papa bokilo ya mwasi na yo a exiger yo le week-end ko Jonathan il faut ka comme melanga test ya VIH réaction na ko sala ni ah oui les places makamero banane yango na ko sala makasi le quoi nazali obligé nazali censé na okenya na ko sala yango eza na peu grave te même na mariage bolobi avant ko bala mwasi ba singa dépistage ezaka quand même pas na mariage même sortir en étranger aussi ce qui peut l'ingio bima ba place est un peu intéressant ba kolinga ba examiner dans mutu même na ba misala ebele ba kolinga ba examiner yo ba état à santé et ko singa pe ba examen ya VIH mais normalement culture on a fait na biso bato ezali kama ko banga te mais ce que sentir moi ko so na nzoto faut que ça la makasi ya ko consulter ba centre de dépistage parce que dépistage est malamu mingi ko ko fa na 2-3 jours une semaine sentir ba mal à l'aise ba fièvre moi bagal nanzoto tout ça est vraiment bien Maman olobate olenge kandi tongi toye bato za vie no ya popo ya mokolo lelo ya bato bazali na bokono ya sida bato bazali ko boya ko se faire dépister na ba hôpital yo pe lokola maman moboti poto moi lelo maman moboti batinda ka susu bana te ya mboba bala basala ba texte ya dépistage yo pe ko koloba ni esika wana ngana oloba boye eza berere auto salaka eza bien faut mutasa ce test pour miye bandengo zali soko sali test te moi miyeba ezate yango to kufa mingi po to wela ka mbongo so mobali ye omoni mobali mobali position mobali ndenga zali o perdre makambo nyonso tu o mipesi na o mobimba moi botala te ke auto sa test be to sa te ezate to landa ka mbongo ma mingi lelo bakoma ndaka mbongo banda suma ka mbwana te yango so mona pa chezo ya makasi siko conseil ko kopesa na ba mama na bazali ko landa mbongo ba mama wana bakipaka lisusu te maladi soki ezali ou pas conseil na opesa bango eza ide malamu fo osesa test tango mobali aye azoluka mwana na yo ke baza mwasi na mobali il faut passer test bayeba na mobali aza ndeni mwasi aza ndenge nini po mwasi pa koyela mobali sida mobali pa koyela mwasi sida siko bokoyeba ndeni faut passer test eza ide bien eza mabete. OK merci beaucoup maman ebongo toke na bongo kotuna mama ebongo yo moko jour ya suka nini osalaka texte ya osalaka dépistage ya VIH sida
nga nasalisa te mais nga nzambe asalanga grâce nakutana na mobali ya mabe te berere yango biso toza nango nga mpe naza nango mpo nga mpe nasalisa te nasalisa te me nzambe asunganga nakutana mpe na nini ya mabe te ke nazwa sida oyo batikali eza ida malamu fo kosala yango so mobali aye aluki mwana alinga bala mwana il faut kondima kosalisa teste lelo mpe biso topesi yo conseil lobi luka osala test ya dépistage na osala caméra ya ndeko na biso kuna kotala liboso papa Neville lelo ezali journée internationale ya bato ya maladie ya sida toyei kotuna eske yo mpe okendaka kosala dépistage ya sida lokola bato mosusu nga nakendeka te bana na sida te moyekende eza te okoyeba ndenge nini na moma osala otikala kokende dépistage te ya sida mpo okoyeba ndenge nini ozali na sida te nga lalaka basi te moye mpe naza na sida eza te ebongo lelo oyo bapesaka bamama oyo tokopesa conseil na bamama oyo soki yo ozali papa oyo lelo soki mobali aye kobala mwana na yo okosenga ye teke basala teste ya dépistage ya sida mpo etamemela yo baresultat babala mwana na yo bon ça dépend soki ye moko alingi soki nga nakosenga nakoloba ngo te yo koexige na tokotika mobali nyonso akokobala mwana akende na ye bubele bongo nakoexige kaka mpo soit ye moko donc ondimi yoka bamwana wana moto azali na maladi ya sida soit ye moko mpasi nakomona mwana ndenge atambolaka nanu etambola mwana oyeba ngo ke mwana oyo atambolaka mabe peut-être etambola mobali oyebi soki mobali nakondima mpona mwana nga nakoyeba mwana oyo atambolaka mabe nakondima na sanse wana donc mwana mpona yo asala test ya sida ou pas okobalisa na oye bon ça dépend nalobi etambo na mwana koremarke déjà malamu merci beaucoup ndeko kombo nani Lydia ndeko Lydia lelo ezali journée internationale bato ya VIH tongi toyeba mpona yo mpe ezali kolobela yo nini mokolo ya lelo journée lelo eza journée moko ya malamu mpo eza journée mondiale ya sida donc mpona ngai namoni yango malamu mpo ngai nasalisaka deja examen ya sida eza journée moko boye ezose référé mpa bato mosusu mpe base référé basalaka examen ya sida mpona komibatela lelo tomoni baparent ebele babulungami mpe babungisami mpo ete soki balingi babala bana bango basi na kala ezalaka kosenga bango texte ya sida mais lelo tomoni na mabota neti yo ndeko na mwasi mpa mama ye kobala okutuna nano ya yango asalaka nini alata nini avanda wapi auti wapi mpo na yo réaction ya lolenge wana mpo ani kozonga kati na mabota bato basengaka so batexte ya sida te bon eloko wana koloba eza pasi susu ya mboka un parent oyo se comporter très bien avant babala mwana il faut obliger test à sida bon pasi ya mboka baokipe te mwa abalika bongo akee na ye mpo charge en pesa. Ok, merci beaucoup. VIH babengi na kombo ya sida. Est-ce que ozalaka pe na culture ya chaque fait 3 mois kokende kosala test dépistage ya sida? Nazala nango kuté. Pona nini kozala nango te na moment oyo ezali vraiment obligé pona kosala yango. Ke ba monsieur comme mbongo liboso toyeba test ya sida basala yango feli mais lelo ke hôpital sa test ba sengo mbongo. Siko mbongo pe mona mukete ebele est-ce que so ozanga so na nango te. Na seni na zongi nanga. Basi mais est-ce que pesa na sou courage na zonga so que ça test. Et bon lokola elengi lokola yo pe elengi yo mobala yeko bala yo ko exiger texte ya VIH te. Ezalaka ko so pe no moi simo normal le temps wana mayele ba elo liboso basala no wana. Boso li mobali mbongo eselo te lo liboso no ezana bomo ya mutu. Mais nous comment comment la chaîne fait qui chasse au côté la kaka mobali yako kuma mutuka mobali yako manase est-ce que toi comment aller mobali temi c'est tout le monde yanda ko ya building ya uti Paris ya uti Amérique okoza so na makanti ya solo bosa la test ba bendeka ya wala biso pe la chaîne fait qui chasse ba belle so da moi mobali ka jeep na ko le makanti ta test la ko tu te tali ka kute ngai sasa la ola ka mbongo na test ngai sasa la ola ka mbongo aya bala ka pe kamba na sasa na makanti test na ezala na ngote. Mais lelo yoko kopesa to kopesa pe conseil tango yoko banda déjà monde chaka ka mbongo bokomi ndako libala lobi maladie ya sida komi yoko soka lolenge kani ke mabende wana na yo regretter na sima ya ba loba buzo bezala liboso ma ele ezala sima enga na monena jipi na wela ka liboso ya bala même makanisa test ezanga te biso ba to pesa idi wana conseil yoko pesa kati na bilenge lokola ngana yo ba kolanda biso te pardon na la conseil te ba la pena tu conseil bon songa sale la honte mais conseil amala bozaka so lingana na mbale lo liboso pena ali so volontaire balo pana nenga solo faut que test mais so abisi da mbongo bala fa bisa pe mbongo solo da test déjà po ezape bo mo awela bo mo inena bo mo ipe yo pe mo bo solo nga pe na zango yo pe yo linga ngo balinga yo po zuango to yo zango ngana yo bala nga pe na zuango moi te que zande mo le c'est la journée internationale lutte contre VIH to mona ka balo ba dali ko exiger biso toujours to kinaka après 3 mois ko dépister to ko ba yo pose la kana habitude ya ko kene ko se dépister. Nga na sala kango parce que nga na za agent hôpital eza gratuit na kendaka. Mais tout le monde ba papa pitchen yo pozali papa ya bana
ozali moboti tomonaka lelo oyo na maboti ekomi bapapa na eli yo mobali papa pichen mobali yo linga bala nga okotuna nga kaka mobali ali na mutuka mobali ali na ndako avandaka wapi mpona nini bolongola culture ya koexige biso bana oyo bino boboti kotuna biso teste ya sida to mpe texte ya bana oyo tokobota lobi mosusu ezali na baparent nyonso te pas parce que pauvreté soki mwana azwi mobali oyo aza na mbongo parent azotala nanu mbongo azotala nanu te envie ya mobali wana kotuna ye kosala boye tout ça mais en tant que ngai responsable parent eloko ya liboso ntango mwana amemeli ngai bokilo mobali na ye na kooblige bango bakende na test ntango tokosolola na ndimi mobali wana na ba caractère ou bien ba critique po na kosala namoni ke mwana na ngai nalingi mobali oyo akobala ye fo azala mobali oyo atanga azala mobali oyo aza chrétien et puis nsima bakokende kosala test soki ke etombe ke mwana na ngai nde aza na maladi on s'arrête soki etombe ke mobali nde aza na maladi on s'arrête mais soki bakeyeki ngulu bakeyi kaka ngulungulu ndenge wana lokola bapara mosusu bango bakotala ye mosusu nani mobali oyo aye kobala mwana na bango lokola auti poto ndenge bauti kotuna auti États-Unis auti nini boye balongola bango charge wana mpona ye azondima charge wana ezala epana akende na ye alongola na charge wana e mosusu papa azosala lisusu te moyen lipa mwana wana alongo na compte mape etikala ata 3 bana na sens wana mais nakosenga na baparent baoyo baza baresponsable toza obligatoire et puis tozosenga mpe na mboka na biso bafacilite biso chance wana ndenge par rapport ndenge ezalaki liboso soki moto aye kosala test tobanda komona mpe bazosala bacampagne mais tocomprendre te bacampagne esila journée monene nalandaki yango meme avant botuna nga mituna oyo nalandaki yango na Top Congo balobelaki yango mais tomoni eloko réaction moko te journée lokola oyo falaki basala mwa manifestation moko boye bacarnaval mituka ezoleka batie babanderole bakomi po epesa mpe bato mpe ide journée oyo nde eza journée boye mais tovandi meme awa toza na prince na coin direction ya sosa place bazwaka batransport mais tomoni eloko moko te mais ndenge nasepeli ndenge bino bajournaliste bolali te boye pre na biso pe to communiquer to sala nini message wana en tout cas nasepeli c'est examen ya sida vraiment non na sala ngote bano botama pardon non na sala ngote oh point nini on sala yango te parce que ezali eza obligé au moins après chaque 3 mois il faut kosalisa yango po na bangaka obangaka nini na bangaka po nini ya makambo ebele ya kobanga po makambo ebele ya kobanga ndenge nini po nga moko nde aza boye etambola ezali malamu te nini ya soki kokoma po ete bobangi ekota kati nango te nga mona natambolaka bien siko natalaka ke sida baexamen nasalisango te wana mpena soki ngai nasungi na miniti ngai na yo tokende kwekokati na juste na hôpital ezali na ngambo na biso po tosalisa yango osalisa sosiko par exemple batubi nga tonga ya mutu moko boye basaki mpe bakutu boyo tonga lolenge kani parce que babiloko wana ezali bien organisé bayebi batongo osi basali nao basali te yo banga kaka bapesa otonga ya mutu mosusu obia kosala eloko ya mutu mosusu yango na bango ebongo lelo oyo soki okei na belle famille moko okoki kobala eke mama ya papa mama ya mwasi na yo to mpe papa ya mwasi no baexige babie ete avant yobala mwasi wana yambo yobala ye il faut yela bango texte ya examen ya sida okosuka lolenge kani po ete ozoboya kosalisa yango wana eza problème eza problème seko kobala te te na kobala na wana tosalisaka biso mibale na mwasi yango wana ondimi kosala mpona bolingo ondimi rachula kamera osentir bolingo esata makambo batikala kosala te na vie conseil nini okokopesa na bato bakolanda yo na miniti oyo mpe tokopesa yo courage luka osala yango mais conseil nini okokopesa na bao bakolanda osiko na nsima ya kamera na biso conseil mpo anga mona nasalisa yango te nayebi te bango mpe bazalaka na bokebi batambola malamu batambola malamu batambola na kobanga nzambe point so batamboli mabe bakozwa sida. Merci beaucoup. Yo te maka bongo lo baka. Na bosa ni tu nazala ngo tuna. Nano na sali yango te na kosala ngo. Na sala ngo te parce que naza kobanga maladi.
parce que tant qu'on a dépisté nga maladie ezaki na kati ya tonga wana ekoti nga na nzoto. C'est pour cela dans ce banc. Et bon lelo yo papa au bal est marié? Oui, je suis marié. Bon c'est qu'il y a pas au bal moi sinon on la côté à na salaki yango mais bakanga ni mwasi nanga na sida nga na magi nanga malamu. Esuka boni na benga na mwasi wana. Na benga na ye loko ye na sida nga nzoto makasi to zala bolingo ndenge ni. To kabona ga le même jour wala. Maman zola na nga na microphone moni c'est Bonjour Ndeko. Bonjour sir. Ndeko comment on Mbala. Mbala, Ndeko Mbala obi ke lelo ezali le 1er décembre o ezali journée internationale ya lutte contre VIH o ba bengi na mokuso sida. Oui, na bien. Est-ce que yo moko d'abord na culture ya ko se dépister après 3 mois pour te ba que ça na test sida et si au sala yango? Non te. Apona nini au sala te? Ah. Maladi na habité ça na Congo. Oui, bah tu sais que dans le Congo, yo mona raté ba centre ezali ebele na Congo est-ce que ba traiter bateau ba na maladie wana ya sida? Na mona ngo mais na zo makaniste que nous ça test sida. Parce que yo mo déjà ali kondimate, oyali kondimate ko zana maladie sida, est-ce que lelo oyo étant que elenge mobali, okei ote obala moi c'est comme na libota moko obala moi si ba parents moi ça ba exiger que faut ça la texte ya sida. Okosuka olenge kani parce que juste là ozali kondima maladie wana te ya sida. Ouais, et ça problème tien. Est-ce que l'hôpital là ça à côté? L'hôpital à centre on a sida. Je me souviens na nota la test sida. Mais na bima bakanga maladie té. Atabe ndo sala mabanisa kao. Sida pe go ya pe wana parti wana. Yateka faut passer ka rapport na moi si vous sida. Ndo ça mansaka. Bama ndo basala basili wana. Sida pe yaka. Mais obi déjà que olingaka ko sala texte wana té. Linga osana on tipona biki na za ngano nelenge na maladie té. Éviter que na ko zala bolenge maladie qui para bolenge te yango ndesika ku te yaka parce que na bolenge zali esika o ba folie ezala ka mwa mingi. Te na ebi ba jeune mito luenge za mi pona ba jeune mais eza conseil bien ba jeune wa biso tu na ça peut test sida na ebi te so test ngo za ofele to ya bon mais le test ngaka ba jeune ba megape o ça test sida pona eza pi bientôt ba ko protéger na bolenge na biso. To sengi yo mbala sima meka ko kende ko sala yango pona bolamo ya santé na yo moko. Merci.